Ya, ya. Oh mama bino na ngombe mwa mwana ekwata mabenga pomba kata kisa bokoko putina kata yititu la reine de TikTok général. Oh mama même ça bino na kapamba te so na eseki kamboza ya yata solda ba perike et continue toujours yo okindo defa ba perike abato mokili eza so bien te ya ba perike ndo ozomona oyo eleki 50 € te ndenge omona ba perike eleki 50 € te nateka ba perike yaya batuto basomba ba perike pa nanga babisaka mama en tout cas merci perike na ngai bandaka soki eza milai 80 moyenne 60 50 40 35 ba perike nanga ya nebisa bino 200 € eza fond commerce nga kokimisa 200 € te nasomba perike ya nakosamaka maintenant na bando voyager na comprendre qui est mbongo yaya omona nde toza boye na kati ya poto omona 100 € omona oka normal kende na Kinshasa kende na Chine kende na Brésil comprendre que non te 100 € eza fond commerce yanga ablaga na mbongo te shuki ya mama nasakana na mbongo te yanga banda na découvrir yango baloba moi s'il faut bouger toza na kati ya wenza TikTok toza na kati ya wenza YouTube luka beta volcanique TV ou bien benga na 0033 667 60 60 64 à la fin ya na WhatsApp ko se déranger te na WhatsApp benganga lo mama tinda ma photo ba perike au monde ya la oitika na salon yango baza posa nango benga 0033 mosusu mpe yango oyo eza na noir nango ndongo omona noir nango marron nango ezali oyo bomoni roux nango yango oyo roux nango yango oyo roux tokomi daa na ete oyo eza ba brésilienne oyo eza ba cheveux imete eza brésilienne oyo basali eza cheveux imete cheveux imete nalinga yango te mpo na baconséquence ya batémoignage eleki ebele nasombaki cheveux ime na olala sute mama nasalaki boye na olala sute bashuki yangokoyeka yango naza na solde ya baperike yobengaka kaka ozwa solution yaya perike ya sanvesa oesaki ya badetang ya ba 3 temps eza perike ya 100 € eza te 100 € eza fond commerce yobengaka kaka perike na bino etikalaki yango naolakisa bino brésilien na solo ndunda ekubaka te otuna bato to basomba baperike pananga perike ekubaka te ndunda donc otia pene yango moko ezoselumuka ozotia pene yango moko ezoselumuka o ndunda deta yango moi mpe ezobanda ya bongisa opose perike noabo ya kodefa motu pasi yaya osombi bwata tro tie na ndako jour fete ezala komitungsama te yanga amitungsama te ata naza na 1000 perike nazwaka nalongola ata 5 na tie pembeni ndunda na bino yango kao papa abino azalaka moto basorti tout le temps naboya peke eza te naza sorti moko boye fonake naboya ngo bamindondo wana sorti o luka perike luka elamba luka bijou esila fo nazala misila esila blonde mpe yango marke oyo nga natie na motu nanga mais oyo eza 2 temps nga natie oyo ya kokotisa mbala moko mais oyo eza ya kokole oyo nga natie eza ya kokotisa mais oyo eza ya kokole blonde yango tokomi na ete bacouleur ete yango obongisi poso osombi mafuta na mbembe opose perike noyana na oboya baperike epesa libala opose yango boye yaya na mobala atali ezobongisa elongi ebongisi ondunda tala bitekuteku pe to wapi brésilien ya solo 2 temps
yango bomona eza blonde naza pe na nini nango mosusu blonde nango ya 2 temps o nga moso nazala so na tiango na position papa bina bengaka la française po eza kitoko moko yaya ozala na tete baperiko eza kitoko moko yaya ozala na tete 2 temps moso yango donc sombi yango pose yango na moto perike ya 100 € a eza te ata ya 60 mpe awa eza te perike ya 60 eza te perike ya 100 € eza te ya na yosa bino 100 € eza fa en commerce na boyi kutu boye ebela bamama ebele baosala bacommerce ba 20 € yayo oza na 200 € osala commerce banda commerce ozoyeba eloko obanda te contacte nga na tyo contact na bato obasombela bato biloko osombelo batindeli yango ndunda eloko 60 € eza te 100 € eza te benga mama nde bomona molai nango biala ndunda yaka nde bomona zanalakisa bino mosusu etikali su mingi te baperike eza su ebele te baperike eza ebele te na bato oyo bazozuka baperike eza ebele susu te baoyo baza mposa na ebengana baperike no ya kafu yaya perike no ya kafu biso toata problème moko te ata problème te na perike so perike no boye 5 ans ofandi na libela ya libela 5 ans ofandi na libela ya libela na baperike na bino yango ta perike ndunda yaya perike ya 60 € eza te ebandi na 50 kitati na se ndunda perike ya 35 mpe awa ezali ndunda oyo eza brésilienne oyo eza ba naturel teo cheveux ime te ndunda brésilienne bango bafabrike yango babrésilien bango bato basali yango ote cheveux ime tolingi cheveux ime te mpo bato mamage elekeli tolingi na biso tu cheveux ime te yayo bengaka na 33 667 60 64 à la fin na whatsapp yako se dérange no te bengaka na whatsapp ozwa mama mama ndunda mosuye yaye ndunda pota ndenge ezolembalemba yango moko ndunda mosu yango ezokwea yango moko donc voilà nabongisa ngo yango moko ezokwea opeteleki kosomba nini kosomba brésilienne te kino ozosimba nanu boye makasi deya na maboko yaya wana osala nango ata 1 mois te azokosa bino brésilien eza brésilienne te baotekela bato mosusu mpe ya banaturel abi brésilienne voilà banozamo ebengana kaka 33 667 na whatsapp baperike eza ebele bashuki ya mama baperike eza ebele ndeka bomona oyo eza biloko bayaya eza bakupa bayaya donc il faut kobongisa yango oyo mpenza esengaka donc bacoiffeur yango bakati oyo yango bien donc bale yo mopanzi bien la efandi mpenza kupa bayaya ndeko abomona donc eza ebele yo bengaka na 0033 667 60 64 à la fin eza mpe na balayage nango noir nango mosusu mpe yango oyo
baperiki eza ebele yo benganga kaka okozwa solution ya baperiki na yo periki ya 100 € eza te bizu baye